Voilà. C'est toujours avec excellence, mesdames et messieurs, bonjour la Nabaïlomania qui toque on est dans ton Sabino. Comment est-ce qu'il y a une vidéo où est-ce que tu as la table de repos? Comment elle est et les Kaelelo? Comment on dit que les gens font la communauté à Sika? Tant que mon cousin a dit que il faut programme de développement local à 55 territoires et seulement. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont changer le comportement congolais. Parce qu'on n'est pas toujours censé réaliser à la Tafik, on fait à Kinshasa. On est censé changer l'angle. Je ne peux pas te répéter, voilà, vous faites faire la mangaï. La mangaï, la mabélé, la prophète est sagné à la verre. Raphaël, là il vit à la Kouna à Nazareth. Parce que Kouna, on peut te mettre entreprise, on sait le Makuna. On va faire bien la Lao. On va dire Malala, Bazita Malala, Malala, la Bissau Friwana, entreprise, entreprise à ça, J. On est tout important là-bas. Tout ça, J, on a libané à Kawa. Tout ça, J, la Bissau Boko. Parce que Kouna va retirer courant pour Mathieu Maï. C'est ça pour le développement local à 55 territoires. À travers les élèves contre la carte Yamboka. Mais pas tout comme un niveau, c'est que les Yonangaï, Congolais, aux Yonangaï, tout changer ma mentalité là-dessus. On va laisser le pommes aux Yamboka. Là, il y a l'un des rois. Mais ça, il y a besoin de l'administrateur. Mais dis-moi, s'il y a lieu, chef de l'État, personne n'a ta responsabilité. Il y a, qu'on soit bilingue, papa, maman. Qu'on change ma comportement dans la sensibilisation de manière que les jeunes comprennent le civisme pour le de la Congo Sigala. Alors je suis capable de les faire. Pour comment que même ma couleur est aussi là. Parce que j'aurai le temps de recevoir. Et là, c'est la nouvelle Moko. La montée est trop française, trop bureauté, mais la montée est beaucoup plus sur le terrain. C'est ça. On va essayer pas mon conseil comme contribution. La personne a la responsabilité. Il y a pour sensibiliser la population. Dans une notion de civisme, on devait la monter à Kala. Malgré tout ça, il y a des tchatchis dans Mobutu. Donc la classe de Tomo, le balai, le salut, le drapeau, le salut, le côté classe de Bimi. Tu vas vous retrouver en français, on a en français. Toujours une main à la maison. Mais nous avons appris la langue française à passer à l'école. Tu sais, c'est un bon temps sur les Amoutou, les cas comme ça, c'est là, sur le bilingue à l'école, mais l'école, on est le Kenya. Bon, il ne faut pas qu'on me laisse avec le Kalaké. Il y a une année, il y a Claude, il y a Benjamin, il y a Samouzi. Avec une année, il y a un motif de qui sont inacés. Pas de question sur Kaouki, au comité, au Filmo. Il y a un qui est là. Moukola a dit que le qui m'a Moukola cause de Moutouka, le qui a tenu sans que Matin d'ailleurs a tenu. Pas tiré papa Sika. Ton portement est là, il est rapi. Bon, il m'a honte de savoir que Foufou, on moment chacun son homme, on a été mis. Avec qu'est-ce que nous avons appelé ça va faire et qu'on fout va cabelier. Benoît Kendapi. C'est parce que tu donnes ça, Bolimo Bissomoko. Oui, le autre va faire vite, c'est comment appartient à téléphone, ma communauté belé. Mais un monde qui va sanctionner, ils allaient réaliser ma fouille et beaucoup plus de à Bantou. Ok, on appelle une chose à Zambie. On compte à Bango, tu vas garder l'identité de Bango, même le Bapon à Bango. Ma vie sur le A, ben, ma Tony Seigneur, ma foute à l'utiliser débat. Aussi, ma foute à Mukebe. Hydroquinone. Nous sommes aussi ma hydroquinone. Mais c'est que ma Bénin, ok, ma Zambie, au Kouta, ils sont beaucoup plus basés la culture de Bango. Mais nous, les Congolais, nous avons tout oublié. Nous avons tout perdu. Il y a un autre c'est vraiment que programme local, il y a développement local à 57 territoires, tous nous avons réalisé une liste. On sait que Yolanda, tout continuer la maison à Tekeno, à l'aide de la Cameroun, au Cameroun, à tout chacun, à Chrétien Kingaï. Toi, donc, quelqu'un va féliciter pour rien. Tant que c'est que tu sais qu'il y a un mot qui est un calé sur le temps qui connaît la commune, il y a Monga Foula, et pas que tu sais qu'il y a un mètre terre, il y a un GD à Saron, en tout cas, bravo l'ancien bourgmestre, le Ossaba, histoire de casse dans l'amba, tellement de points là, ma bunda. Le bourgmestre honoré la commune de l'amba. Parce que, ma caméra, ça, qui va vraiment présence, les amis, beaucoup plus, avec assistant qui a avec un partenaire immunologie. Tout le monde qui a dit, un mètre était comme madame Mélissa, moi, ça qui te quoi, réellement que. Alors, on va commander le chômage. Encore, c'est moi, ici, la société. Et là, je l'ai montré la remise, il y a ma brevet, il y a ma lauréat. Après, je lis. En tout cas, mon tout, à l'accès qui est vraiment réellement, qui est capable, qui est arrivé aux appels. Donc, on va ici, la société, à créer un staff, nous avons la fête à Bengissier, à qui va présenter ma. Donc il produit notre bien à rapport à l'école qu'on a un peu traité. Toi, l'élément, il a dit quand c'est parti la régie.
que Eidlaki avec impact dans l'idéologie, mon collègue samedi, le 14 septembre 2024, dans le centre de formation MB traiteur Oyo, et formaga batu mingi mingi po, comme ici de la société, na ba service ebele. Boyebake, mon collègue samedi, ezalaki bongo, journée remise, ya ba diplôme et pas ba lauréat Oyo, ba outaki kozwa, ba formation kitoko mingi mingi, na ba cuisine o était lokola, cuisine congolaise, pe cuisine internationale. Bino moko, botala ebele ya bato one bazali awa bondi belanga ike. Ezali bongo, bande kwa ba oyo, ba akiko assister, bande kwa bango oyo, ba ute kozwa ba formation avec impact de la idéologie na MB traiteur oyo, et kumba maka et pas madame Melissa. Bondi belanga ike. MB traiteur ezalaka bongo na ONGD à Saron, en tout cas kuna masolo etambwisama kitoko tango kaka jiri ebandaki boyebake candidat tope lauréat moko la moko alekaki liboso la série ya question et réponse de manière que population tope ya bamembre jury bazala vraiment confirmé que azaki formation kitoko avec impact de la idéologie. La sanction va tomber. Vous voyez que les sanctions après épreuve. Parce que jury a se réunir. Et souka kikaka, la question et réponse c'était pour et senga ya kipe chaque lauréat à la kisa biloko nini oyo alambaki na faire formation na ye. Boyebake en tout cas population bamekaki pla ya moko la moko pe ba appréciaki yango avec impact na idéologie. Tellement que formation elekaki kitoko ba membre ya jury bayaki ko conclure ya kopesa bango ba brevet la bango avec beaucoup de satisfaction liboso ya population oyo bazalaki wana. Courage, hein? Félicitations. Masabo elekaki kitoko bino moko boyoka tour à tour ndenge nini ba autorité oyo bazalaki wana ndenge nini babetsaki mbonda bilenge tozomona ke misala eza te tandis ke na maboko na biso toza na misala oyo tokoki kosala oyo tokosala ka lettre te mpo bazwa biso de yo moko okoki kocréer quelque chose motivation na biso ya liboso ezalaki yango et deuxième vision na biso tolingaki tosala ete bajeune bakoma entrepreneur mutu na mutu azala na capacité ya kosala quelque chose souwe nange ezalaki bapapa baya bakonzi baya bamoni mosala tozosala vraiment publiquement na kolobango papa bomoni bosunga biso toza na posa kosala mosala oyo tosali par rapport à bamoyen na biso toza na posa tosala mosala tokende liboso tobandi moke me bino bosunga biso totelema eke tokende lisusu tosala lisusu un pas de plus. Merci. Premièrement, étant que coordinateur national à formation professionnelle à ONGD à Saran, je voudrais remercier sincèrement, premièrement, et soutenir la vision du président de la République de notre pays RDC, la vision naïe, et aussi sous l'impulsion naïe pour remercier et pour soutenir ministre de la formation professionnelle, qui a exécuté, pour mener partout, autant partout pour concrétiser la vision du président de la République. D'abord, vous allez réaction dans les joies. D'abord, et il y a félicitations pour la moni centre organisé. Réaction aussi à satisfaction. Parce que le ministère et la formation professionnelle, les un ministère Oyo et Sala est accompagné par centre de formation professionnelle et d'apprentissage de métier. De telle manière que mboka na biso ezwa bato ya solo oyo bayebi musala ya maboko oyo bayebi kotonga mboka eza te ntango nyonso tozalaka toujours kozala derrière bapaya. Lokola MB traiteur bazalaka mingi basé na cadre ya kokomisa Congolais nyonso utile de société boyebake
bandeko oyo bazwi formation ya kitoko oyo ekopermettre bango lobi bakoma vraiment bamettre d'hôtel to mpe basimba masolo oyo etali traiteur na baangle nyonso tu ya kitoko kolia komela nyonso ezalaki mpe au rendez-vous kaka ndenge nini boza komona. Masolo oyo eke kitoko en tout cas biso mboda ekolo to sepeli kitoko na musala OMB traité bazali kosala elongo na ONGD Asarone en tout cas biloko bo esengeli kochango poids kitoko po yango ne ezali kosuka peuple congolais akoma utile la société biso pe mboda ekolo en tout cas to fuli bango ko mokako soit pe. De retour sur ce plateau exceptionnel, Moda Écolo, magazine d'actualité, élément qui tourne un mètre traiteur de coup, madame Mélissa, jusque-là, ma porte est à venir au fond, ma soeur réellement qui a dit qu'ils ont besoin, au côté Takuna, au la formation professionnelle, la ligne qui est là pour, au côté de la qualité, mais aussi professionnelle. Beaucoup plus basé sur le comportement du chef coutumier. Bravo! Le roi David Matalikibala a restructuré moi-même en commençant par King Esther, la communauté Teke Umbu, avec les grands coordonnateurs, les grands chefs coutumiers traditionnels. Moi, Patrick Moloni Mouké, aussi responsabilité comme coordonnateur de la communauté Teke Umbu King Esther. Donc, à l'obligation d'identifier les vrais et les faux chefs. C'est ça, il y a des devoir de rapporter le roi Matadikimala. Il y a des devoir de rapporter l'autorité à Moka Soba Touni, la King Esther. Non, il y a un rapport à chaque coutumier, c'est Patrick Moloni Mouki, Mazami Baloni Satouté. Alors, sur le temps, on a un conflit. Non, chef Foutel, chef Foulani, parce qu'il a commis papa, la chef qui se tourne. D'où même l'IF avait devoir changer de comportement. Bon, est-ce que vous pouvez aller une fois quota? Est-ce que vous pouvez aller une fois qu'elle est? Avec le devoir, il y a qu'on ramener Bolino, la Kin Est, la communauté Teke Umbu. Bravo parce que, quand on appelle ça qui est beaucoup de joie là, attends, dans votre travail, on a monté, mais ça peut sur la l'unité. Mais qui passe la jeune, maintenant, ils se sont convenus à créer comité pour la communauté, on a Teke Umbu Kin Est. Je vais faire un pacte idéologique pour le dimanche. Dans le village de Tolingana. Et puis le grand chef coutumier Patrick Moloni Mouké. Je vais faire un comité. On peut permettre de faire la communauté Teke Umbuki est de manière que. C'est ma chef surtout pour la besoin de la spoliation. La besoin de être la frontière. La besoin de diminuer la village. Nous surtout ici, à bout. Puis, colon dans la baronne, c'est le colon qui gagne. Bravo, maman Patrick Moloni Mouké. ndenge ozuzuma initiative ya comité électif kitoko nga allé le témoin le roda Yannick Kalo sur le caméraman de guerre tukita sur le terrain bon le moment des alaki to juste après si c'est peut-être pour clôturer émission oui basanganaki lokola motomoko ndeko ya Congo okotuna ngai banani kaka ndenge ozali komona boye bake ezali bongo ba chef coutumier ya Kin Est ya communauté Teke Umbu oyo e kabamakala ya moko les coordonnateurs Patrick Moloni Mouké oyo azali chef coutumier pe ya village ya Tolingana bondi melangai ke les coordonnateurs traditionnels ya communauté Teke Umbu Patrick Moloni abengisaki ba chef coutumier nyonso mokolo ya dimanche le 15 septembre 2024 na village Tolingana objectif ezalaki ya kobimisa komite oyo ekozala na kati ya communauté wana de manière que batambwisama kitoko avec impact na idéologie ndenge kaka le roi David Matalikibala oyo azali président ya Teke Umbu awa la ville province ya Kinshasa aza kosenga tellement que bayokelaka le chef Patrick Moloni kitoko bondimela ngai ke bachef coutumier ebele bazalaki wana bino moko boyoka nini makambo etambwisamaki mpona kosenga biso Teke Umbu babengi biso mpona nini soki otalinga aza mowumbu otali ala ndinga azali moteke tosangisi yango ekomi Teke Umbu donc okabwana na kati eza te message na kopesa na bandeko la biso bato mosusu bani bakabola comité
eza na bamobeko nango, comité eza na balwa nango. Avant kotake comité fozonga nanu na balwa mobeko oyo comité ezali lokola pe ba atteindre objectif na bango ya kobimisa comité oyo kokumela masolo na kati ya communauté teke umbu ya Kin Est bino moko boyoka bomona ba oyo bazali désigné ya kokumela masolo avec impact na idéologie. Chef Issa Désiré soki pe azali awa ko telema pona tobetele pe maboko empêché. Tolongwe wana tozali na conseiller en charge des affaires coutumières yende akobanda kolandela makambo nyonso ya bakutime toyebi ke biso bakutime tozalaka na respect ya basis et coutume awa il y aura pas de dérapage puis rien ne sera comme avant. Nyonso elekalaki kitoko na suka ya masolo le grand chef coutumier Patrick Moloni oyo azali coordonnateur ya Kin Est ya communauté teke umbu abetisaki mbonda boye liboso ya caméra na biso. Tali coordonnateur ya Kin Est zali na bachef oyo babengaki oyo bazali bacadre na kati ya comité ya Kin Est, basecrétaire, baconseiller, tous les fonctions oyo bachef banango po bureau ya coordonnateur etambola malamu. Pour ce mutu asalaka ye moko te, mutu ana laboratoire na ye po musala eza malamu. Nasi bolandi ndenge liste oyo ba présenter ba kombo ya batu nyonso to travailler na bango biso nyonso longo pona ko protéger comité ya teke umbu na biso. Président David Matadi Kibala biso apesa kinga na ko sala ngambo te na ye ba vrai chef o ba courage pembe nanga o bazala nanga o ba pesa ba idée ya malamu totamsa comité ya Kin Est. Les chefs on a présenté bien lelo bango yoyo Maria mususu bafo nzela musika no ba comité mais bango yo bomona bureau ya Kin Est et ça maboko na bango esali kitoko tellement que ba chef coutumier ba signé vraiment la motema moko ke moko te a contraire idéologie oyo bino moko boyoka ndenge tour à tour ba betaki ba mbonda na bango. Il faut ça ninge mususu zo kosenga le pona biso zalité ba officiel ni esila to ko baka bo moko ko ina mutala moko tango ina ka journaliste oyo bane ndeko limisanga comme zaki camarade ya mutu wana ngape na mono za indépendant uzamuze musala na yo nazana sengo makasi ya komona ke kobanda administration ya mboka administration ezali numéro 1 azali numéro 2 azali ki nasuka soki tolandi na mboka toza na présidence toza na sénat toza na assemblée provinciale assemblée nationale gouvernorat nyonso ezali ba institution nyonso ezali ndenge moko pe le président Matadi Kibala David Nyawaruish andimaki na kata communauté teke umbu to banda na présidence to kitati na se. Alors ndenge coordination ya Kin Est ya Changu et Salemi en tout cas eza esengo makasi oyo pe biso toza na kati en tout cas soki to se retrouver na kati eza pona ba bonne conduite na biso vraiment organisation et salami par rapport à titulaire Nabiso Patrick Moloni, avec coordonnateur avec adjoint Naye, et puis Bissonio sur Toza Biboke pour le cas pour changer culture et Bisso coutumier, et ça vraiment tellement important. Biloko yabo bondi melanga ike il faut ozaka chef oyo communauté eyokelaka yo muisala kitoko pe motema malamu oyo mwana mboka le grand chef coutumier pe coordonnateur ya communauté teke umbu Kin Est Patrick Moloni asalaka e bosi mbuma kitoko biso pe mbonda ekolo magazine d'actualité en tout cas to betele mbonda tout po misala e monani kitoko yango be biso to beteli kaka mbonda. Voilà bien ya kitoko eumelaka te ezaka elangi tue koma na suka passe mpe mawa na baredako okandaka biso ndenge mabe le compteur mondeko yango merci bravo na bana poto badiaspora partout bozali merci bravo badiaspora ya malamu ya miyibi te oyo bakoma koya na Congo awa aye nelongi ya basango nelongi ya bapatient le chef de l'état Fongoli Motema apesi ye poste nzaka nde moyibi lokola pote ndesala misala azalaka ne kaka nalala la pongi ayeba pris ya chaussure te ayeba pris ya lamba cher te mpo sa basa kalu te alors koma profite oyimba mbongo ya l'état mpo nini aprofite so na bilamba tout atolo mpe abana kozwa basheri oyo akandaka la vie
ah vous avez eu mais passé vous avez eu mais passé là on a marqué il faut la mettre dans la vie tout le gouvernement va frapper tout le gouvernement frapper maintenant c'est fatiraka il peut faire 500 francs il y a comme ça on a 2000 francs il y a beaucoup à personne comme le langai tout le monde comment on est venu si on maman t'as bunda pour que nous bunda mais le coup là on va détruire après si on va foulailler pour que nous ici zéro bakoko bana no babela maboma na ba AVC zo abino na ville abino po ko la congolais merci na bala poto partout parce que bon la biso bon personne qu'on fait c'est en tout cas ba émission la biso la monde école officiel de partager partout de s'abonner pour trop partout la biso on tous appelle ba baisse la première de tous ça merci que on sait ba matériel ko ta pour installer bon musano bolingaka la fois passée de la sabino ba mettre nani ya bopito ba matériel plutôt même là ba engin et ba forage ba prix la Chine ba prix mo comme Fantine ba prix à nickel et comme ça que le gouvernement se met ba c'est la moto ba se met awa ba kali frontière zo bela mama yemo oh apalisite mama yemo oh ma vital mama yemo bon mo ya ba cause ba changer on me ça ko yiba mbonga leto yiba ki 1 million de dollars ba ticket mo lumbo la population 1 million de fouets 1 million de liwa nous sommes tous les botoni comportement de changer on a fait beaucoup zamboka la responsabilité il y a qu'on sensibiliser la population dans un état de changement de mentalité donc comment vraiment que la population va comprendre avec un parc d'idéologie comme qui tombe là elle ça n'est fini merci Benjamin Kilunga merci la Yannick Kaloso pour comment la Y de Mateta mon mboka Samuel Boukia zinga pour accompagner la première partie na bi kira bi de prochaine beaucoup de s'abonner beaucoup plus na chaîne la mission de école officielle parce que ministère la vidéo c'est la mission de savoir avec impact d'idéologie en tout cas c'est une collègue ça solité tout la prochaine édition tout ça je vous aime beaucoup plus bye.